Ba tata ba mama bande ko na pesi bato nyoso mbote ba kolanda direct ya lelo ngai komona nga Clarissa Kwala bibanata to pesa balo sako to pesa bambote to pesi bambote kuna na Luangu na Dioso na Angola na RDC na Kongo Mavula tambola na mokili sosola lokuta tambola na mokili sosola lokuta tambola na kati ba Facebook sosola lokuta monene lokuta monene moto oyo azobuka lokuta ciel ouvert oyo akoloba ke bato oyo awa tozolobela makambo ya bato ya diaspora bato lokuta bato baya koyibaka bafoto na kati ya ba Facebook bayebi ntina ya internet te bayebi ntina ya Facebook te bayebi ntina ba portable te bayebi ntina ya musée te ba musée ezali nini ba musée pona ba européen ezali epai oyo bango bakenda kotia boyebi na kati kuna biloko nyonso tu o bango bakenda kozwa na Afrique bamboka mususu batia yango na kati ba musée. Donc bato na bango nani soki balingi kosala ba recherche bakie na kati ba musée kuna bakozwa ba information pona ko développer ba stratégie mususu. Il faut boyeba nani sens ya musée ezali nini ezali pas boyebi ezali pona nini soki moto voyager akoluka nani akena mboka songolo pakala akomi koluka nani ba musée akena kotala ba musée akena kotala art nini bato wana basalaka bikeko na bango ezali nini message na bango ezali nini na kati ya bikeko zala message parce que awa tozo lobela makambo oyo ezo lekana na kati ya ba Facebook na kati ya internet oyo babandi deja kobuka lokuta monene ke ba teke o babengi ba nsio bazalaka ba Congo te angoyo tozo telemela likambo yango tozo telemela likambo yango et tozo telemela likambo oyo ke na Congo Brazzaville bata le nord nyonso tu baza bamboshi te eza ndenge wana te et le nord na bango ebandi wape suki wape parce que moto nyonso na kati ya bongo na ye azana le nord na ye azali pe na le sud na ye. Donc ignorance makasi eza na kati ya internet ya kosakana te bayeba musée ezali nini te bayebi cinéma ezali nini te bayebi art ezali nini te bayebi identité ezali nini te bayebi culture ezali nini te bayebi te eloko bango bayebi kaka lokuta kobuka lokuta tongo midi pokwa kaka kobuka lokuta awa tozo sukisa lokuta yango parce que bansio bazali partout na kati ya le monde et soki bino bokende na kati ya Nigeria bokomona mutu ya nsio ezali wana ezotala bino soki bino bokende na kati ya Brésil bokotala kafumbuka ya mutu ya bansio ezotala bino e bansio o babengi bateke wana bansio alias bateke bango bazali deja na titre na bango naturel oyo nature epesa bango ke bino bozali ba gardien ya planète terre ngwana babenga bango bangantie bazali na royaume na bango ya ndiko na kati ya Congo wana na kati ya Congo Brazzaville wana elateli na bango ezali mususu accent na bango ezali mususu ndenge na motino na bango kolia ezali mususu botalanga sikoyo ba Congo balobaka ke nzambi me bateke balobaka nzambi te bateke batikala koloba nzambi te bateke balobaka nzia omo différence nazo talisa bino différence parce que lokuta eleki mingi na ignorance eleki mingi maintenant koto tokosukisa makambo yango nyonso ezali nini ezali kaka epai oyo bato nyonso bakolakisa bikeko na bango ni kote wana tokosukisa makambo yanga bikeko yango nalakisaka ntongo midi pokwa yango oyo bikeko bansio yango oyo oyo nasi nazwa deja ezali awa yango oyo wapi ya bino
parce que bayebaka bato toujours na bikeko na bango. Ouais, bikeko na bino. Bikeko na bino ezala banzoloko. Même ata bikeko na bino ezala banzoloko. Est-ce que bikeko na bino ezala banzoloko bateke oyo? Est-ce que bikeko na bino ezali na banzoloko oyo ya bateke oyo? Est-ce que bikeko na bino ezala banzoloko bateke parce que ko banda kaka na bikeko? Bikeko ezali marque. Angwana bino ozo mona que ba européen ba djoa soki ba sali ba voiture na bango o marque Mercedes, marque Toyota. Ba sali ba bilamba ba ti ba marque. Mais banda déjà na ba ntio. Alias ba teke. Et banda déjà na ba ntio. Ba ntio ba ko ta tia marque na bango na likolo elongi na bango. Du ba ko ko tekisa na tango esclavage. Ba ko tekisa bango te parce que ba zaki na marque. Donc, mabina na bango babina kandenge nini? Bango mabina ba instrument na bango oh ya musique ezalaka nini? Et bango moto ba yebaki ko travailler bronze. Na kati ya planète Terre mobimba oyo bango ba yebaki ko travailler bronze. Angwana zo mona na kati ba musée, soko ke na kati ba musée, bango bazo lakisa bato, bazo étudier ba ntio. Ba film ezali soko ke na YouTube au moins ba film oyo bango bazo laksa ndenge nini bango bazo étudier ba ntio. Bo kene na film oyo na ya YouTube bo beta wana que les statues meurent aussi. Bo koma bongo les statues meurent aussi. Bo mwana ndenge nini bazo expliquer ba ntio na kati kuna. Meno bino sikoyo boye oyo bozanga histoire oyo ba résultat bilan na bino ezali nini? Bilon na bino oyo bino bo wuta kuna na couche na royaume ya couche boza ba guerrier bansio alias ba teke batika ko za ba guerrier te bango ba ye bazaka na boyebi ba yaka na kati ya planète Terre pona kopesa boyebi ba yaka kopesa boyebi na ba pharaon e ba pesi boyebi na ba pharaon wana angwa ba pharaon basala ba pyramide e bino siko ba Congo bosana bino ezaki nini? Ezali kotekisa bato. Bilo ezali. Bilo na bino ezali nini? Ezali que Michael Jackson bakoko na ye bazaki ba esclave. Bilo ezali. Soko ke na Liberia. Soko ke na Mexique. Soko ke na Panama. Na Amérique du Sud kuna. Soko ke na Brésil. Na Guyane. Na Haïti na Guadeloupe. Homona ba Congo bazali kuna soko ke na Équateur kuna na Amérique du Sud kuna homona ba Congo bazali kuna mais bantu bazali na kati bazali bango bazo pesa boyebi na kati ya planète Terre ngona benga bango bino bozali ba gardien ya planète Terre bino bozana boyebi bino zo incarner boyebi bazali wapi bazali na Asie bazali na kati ya Afrique mobimba. C'est un gardien à planète Terre. Maintenant, si vous bino ba Congo le kuta, o bosu ba chua o bino so teksa bande kona bino, o bozana karmo ezo landa bino, bokomi ko kosa. Ale bo bimisa siko ba sculpture na bino. Awe komi siko face à face far à far. Bo bimisa o ya bino o ya ngango yo na sina bimisi. Bo bimisa bino. Soke zaka le kuta te ko buka le kuta tongo midi pokwa. Bo tala siko ndenge nini awa nazo expliquer siko na ba allemand. Ba nsu ezali nini awa nazo expliquer na ba allemand na bimi na kati ya journal awa na bimi na kati ya journal awa na Allemagne awa na journal na bimi na kati ya journal nazo expliquer sikoyo na ba allemand ba nsu ezali nini e bango mongo yebi ko so bango ba kena kati ya musée na bango kuna baromona bantio. Donc nazo loba siko na bantio nyonso tout boza la complexité. Bino moto bozo incarner histoire, bino moto bozo incarner boyebi. Bozo tika ba Congo ba yaka siko ba ko sala ki suprématie na bango, ba ko sala lokuta na bango ba ko buka lokuta, tongo midi pourquoi ba yebi ka ko buka lokuta.
Comme ici même que Larry ezala ndinga moko komona ngo Larry mais ezala lokuta monene. Larry moto nyonso to akoloba Larry, moto nyonso to akoloba lingala, moto nyonso to akoloba ndinga munu kutuba ezali ya moto te. Mais bantio bazalaka donc bako kosa batote na lokuta, bako kosa batote. L'heure de la vérité a sonné. Et babu zobe koleka na isusu te, babu zoba na bino koleka na isusu te. Identité a moto ezalaka na kati na ye, na kati ya makila na ye, na kati ya bongo na ye, na kati ya ADN na ye, na kati ya motema na ye. Kuna identité na yo ezali kuna. Identité na yo ezali pa pasteur te. Identité na yo ezali na kati ya ba religion te. Identité na yo ezali na kati ya lisanga bandoki te. Te, identité a moto ezalaka na kati na ye. Et yo moko moto kobimisango. Mais ezali te que ezali guru moko kuna moto kobimisa identité na yo. Te. Anta check anta job. Oya comment ba livre. Azalaki pe longi monene. Check anta job. Azalaki longi monene. Ozo koma ba livre. Ozo lobela civilisation il est fait yabantio. Maintenant bato ba telema ba robuka lokuta. Oh et pas yo bango basiba teksa bandeko na bango. Pas le koso en bongo. Pendant ça fait du pouvoir. Bakansi pouvoir ezalaka na kati ya politique. Bango bakansi ko pouvoir ezalaka na kati ya politique. Pouvoir ezali na kati na yo moko. Bosuki ndenge bino bozali wana bozali akosuka. Bozali ata na preuve moko te. Awa bandeko ya Congo mfua Congo mavula. Lokuta monisami lokuta ba Congo monisami. Lokuta ba Congo monisami la lokuta na bango lokuta monene. Babimi penza ba escroc. Et mwana na bango fai mona masuki mota moyibi na ba Albin Lesembe na ba vieux bougie de saf ba suki na moyibi na bango ba reviste bato ba zanga identité bato ba yako yiba ka ba photo na kati internet lokola masengo tiase oya tinda ka bato ba ko finga ka bato ba ye même pas tina internet te botala ba ntio bango ngoyo makamako loba susu ko no biso to za ba teke biso to za ba ntio e ba ntio lingo loba nini ba ntio lingo loba bato bazana ba balafre e bazali ba gardien planète terre bozana titre déjà ya monene ozana besoin te moto moko ya ko voter yo oza déjà na titre ya mbotama botalanga bato bazanga ba titre ya mbotama bakomi goya ko kosa bato ko non ezalaka na identité universelle. Quelle identité universelle? Bato na bato bazana identité na bango. Hein? Bato na bato bazana ba identité na bango. Bino mozali kala kata escroquerie. Na kata moyibi. Moi Zuluazo laksa bino exemple. Moi Zuluazo laksa bino exemple. Alors me boya kotala na kata ba musée awa zana biloko na bino boya kotala. Et pas bango bombango. Bozala incapacité okena kati ya musée. Et loko bino boyebi kaka ko ko kota na kati ya internet pona ko ko dénigrer ke bato. Pona ko ko froisser ke bato. Pona ko ko buka ka lokuta. Bino ba anti sociaux. Bino bato botikala ko sala intégrité. Boyena mbamboka bato intégration ezate. Tongo midi poko ka lokuta. Eba est-ce que ba ntio alias ba teke bango ba liaka ba kwanga minene. Bango liaka mbala. Basala motino na bango ko vanda. Bon awa sikoyo boy roi ya mbe awuti ko kufa. Roi ya mbe awuti ko kufa. Bon moni ba cérémonie o basali na roi ya mbe o awuti ko kufa. Bon moni bato yo batangalie makuna ba longole ngalie mabaye. Bata Gabon pe baye, bateke ya Gabon pe baye. Bateke ya Congo Kinshasa kuna pe baye. Donc tozali na base ezali royaume ya ndiko. Bino bozala royaume na bino o babenge ya mbanza Congo o etikala kaka ruine na ruine parce que bozo tek sa ba esclave
bozo buka lokuta o ba infiltra bino na ba portugais pala lokuta na bino mosana bino ko trahir ka baninga tongo midi poko mosana bino ko trahir baninga bino moni ba ntio ba alias ba teke bango ba vanda ba yebi que moto na moto o aza ntio o azali moteke o azali moteke alias ntio ba lobandenge wana moteke alias ntio ayebi identité na ye donc ezali bino te moto baoloba kamba teke bosuki bosana eloko moko te oh non makambo ya zoloba wana ezali kaka imagination wapi kote o ezali imagination oyo bo ezali imagination oyo ba bronze oyo kitoko oyo beauté naturelle oyo ezali imagination motema likunya bozana motema likunya angwana bozolo baka ezali imagination oyo ezali imagination oyo wapi ya bino oyo ezali imagination bato bazali aliéné moto ako représenter bantio Léo Frobenius yango oyo Simon Kimbangu alobi tanga ngo kokoka bino kokena na bamboka na bango etango bino kokena na bamboka na bango boko kangana moyibi na biloko bango bayiba. Est-ce que moi Zulu alaksa bino te biloko yo bato ba bengi colon bato ba bengi Debraza bato ba bengi bango Léopold bato ba bengi bango Jacob Dolizy Farousé bato ba bengi bango Stanley Poul. N'est-ce pas bango ba yiba biloko nyonso tu bayaka nango Simon Kimbangu aloba alo bino kokanga moyibi na biloko yo bango ba yibi pa na bino ba yibi biloko pa na bino. Check Anta Diop aloba alobi ko ba africain ba yibi même pas que ba koko na bango mutu wakenda ko pesa bo yibi pa ba pharaon. Ezala ko mama ezate moto ako loba côté ezala kati imaginaire na ye kali imaginaire. Oh ezali ba fait yango oyo ezali awa. Donc bino ba yebi même pas Panthère Noire. Film ya Panthère Noire batika même kota langote. Angwana ba yembela bino nzembo boulot dodo. Ba yembela déjà bino nzembo boulot dodo. Franco sa yembela bino déjà nzembo ale botala bandoki. Botala bandoki o babengi ba Congo Franco sa yemba. Ale botala bandoki o babenga ba lisanga bandoki. Bato ba pumbwa na butu ba Congo moto sa yemba bino banzembo zali Franco. E moto abakisi susu roga bakisi susu boulot dodo boulot dodo. C'est tout. Ba facture eleki nzoto. Et soki bato ba facture eleki nzoto ba ko yeba même pas histoire oya bango moko te. Ba ko généraliser makambo. Ba ko na ba confusion na bango na kati ba mutu. Et siko bo suki bo yaka no ya bino parce que loko ko kata bo kena na ke bronli. Et ke bronli moto ko kata makambo. Parce que na ke bronli kuna ba statut nyo surtout ezali kuna. Ezala ba Congo, ezala ba Ntio, ezala ba Mboshi, ezala ba Koyo, ezala soki ba nani, ezali nyoso kuna bo kenda. Bo moto na moto abimisa oya ye. Vous avez leur morote? Bon yebi arte. Bon yebi culture te. Bon san identité te. Bon huta kuna na kusu o babengi kush. Bon huta kuna na sud du Soudan, na Uganda, na Mali. Bon huta kuna. E bon sa ba guerrier. E ba teke ba Ntio alias ba teke ba tikala ko sa ba guerrier te. E bon so mwana que biso tozo de la Messi te. Bino bo de la Messi. Bino bozelaka kwatulendo bino bozelaka bino ba Congo bozelaka Messi boyoki me Ntio alias teke bango bazelaka Messi te bango bazelaka kwatulendo te oya bango ezali déjà ko salama bokenda na ba rond point boko mona mutu ya ba Ntio ezali wana na Brésil na Congo Brazzaville soko bokena na Nigeria ezali wana. Chaque année, bah, c'est un festival. Il y a Olokun, Olowoku. Donc, bien, on doit la raba Messi. Bien, on doit la Kwatulendo. Bien, on doit la raba Longi. Et ça les bisote.
tozali na culture moko te. Bino bozelaka ba longi, bino bozelaka ba kwatulendo, bino bozelaka ba Messi, bino bozelaka Jésus azonga. Mais ezali bateke te. Bateke chaque année basalaka festival ya Olokun. Bokende na Haïti, bokende na Guadeloupe, bokende na Brésil, bokende na Nigeria. Bokomona ndenge nini bazosa festival ya Olokun. Élément na bango ezali mai. Bon, maintenant si on a tout na ba Congo. Bino olobi ko bantio bazali ba Congo. Maintenant soki bantio baboti mapasa. Bapesa ka bango kombo ya nini? Bapesa kombo ya bantimba na nzuzi. Soki biso to boti mapasa biso bantio. To pesa kombo bantimba na nzuzi. Nzambe na biso kombo na ye nzambi. Non. Biso olobaka nzia. Biso tozala ngambu na ngampio. Biso tozali na bantimba na nzuzi te. Loko vieux bougie de saf li passa ya lokuta. Li passa moyibi. Li passa moyibi na ba internet. Après bino mo yoloba na moyibi na bino yoloba que bateke bazali bateke bantu alias bateke d'abord bateke ezalaka te bantu bakomi ba Congo. Na mojibi na bino na kondima kozala ba Congo na bino banani. Bino mozala kata lokuta, bino mozala kata moyibi, bino moteksa ndeko na bino, wana vérité wana bilan. Bozali na kata moyibi. Ba koma ba mapasa na biso ezalaka mususu. Ndenge na biso kolia ezalaka mususu, ba couleur na biso ezalaka mususu. Moti na biso ko bine ezalaka mususu, ndenge biso benga kanza nzambe. Bino benga kanzambi, biso le bakanzia. Donc ba Congo batikala bateke bancho batikala kozala jamais bateke te. Et puis ba le batikala bancho batikala jamais kozala bateke, bancho batikala jamais kozala ba Congo. Oyoki? Bancho batikala kozala bateke te, basa bateke te. Basa ba Congo te, basa bancho. Oyoki? Osuki. Siko chaque jour to salaka ba vidéo pona koloba ko laksa bino siko yobwe. Bancio. Les gardiens de la planète Terre. Oyoki? Boya ko kosa bato lisusu te ndenge bino bozali wana boya ko kosa bato lisusu te. Bana Kongo mfwa bana Kongo mavula. Bato balandaka na WhatsApp na Facebook na YouTube. Et motoko yoko kosa bino lisusu te que non. Bancio bazalaka ba Congo, bancio bazalaka ba tekelo kuta. Biso toza bancio, toza bangantie. Et bangantie wana ezali parce que toza ba gardien à planète Terre. Donc toza la tina moko te oyo, tozo luka banzimi, oyo bakolanda biso pona koyoko pesa ba mabonza. Te. Et bino bozo zela Messi, bino bozo zela Jésus azonga. Bino bozo zela kwatu lendo, bino bozo zela balongi, mais biso tozo zela biloko wana te. Différence ya biso na bino ngwana. Bozela balongi na bino, bozela ba kwatu lendo na bino, bozela ba Messi, bozela ba Jésus, mais biso te. Bosuki. Bozela ko suka, bozela ko kangama, ba esclave, bokenda ko luka ba koko na bino na Sudan du Sud. Bokenda ko luka ba koko na bino kuna na Uganda. Bokenda ko luka ba koko na bino kuna na Rwanda. Bokenda kuna na Mali. Bokenda luka ba koko na bino. Botika obuka ka lokuta tongo miti pokwa. Bosuki nenge bozali wana.